salaire ebandea koyepa nanga kini ebandea koyepa nanga eyaka lisusu te nakomotaka mbongo ya loyer na yofuta na yokosala provision ya solo mande balobaka mibali bachangeaka ya solo ozobondela wapi kaba baeglise tokendaka kaka oyo mikanda ezalaka osambeli ozongi moto olandelo azadi vraiment ma sœur yo oyebi ela ya mama lor nayebi si oyo yaya soki nzambe te osala nini na mokilo tokoma kosambela na yo so bagroupe de priere kaka ndenge tokendaka wana oke bosambeli komoni mpe solution na libala na yo na ndako no na foyer na yo na libota mobimba ozomona koma solution lelo mpe eza mercredi yango tosanganaka na bango soki olingi oza na temps okomema oyo epeke mama nzambe ezaka yango ya tikotaki vraiment aza mambikudi te te mambikudi te yaya soki nzambe banganga bazwaka solution apesaka bato eboso tokepa nganga banganga toloba nini toza mbikudi ya bambikudi tokomi kobanga yo kaka bamemi pa mambikudi moko okomi kuna makambo echange lisusu soki eza mpe mpona nzambe aza mambikudi te comme ça nga mpe dana azalaki prêtre toleka tozwi ser moko ya femme sage mpe ye mpe tosangana na ye kuna tozwi eka na nzela na ser mpe aza déjà prêtre comme ça toleka pa mambo tobondelaka Seigneur topesi yo merci parce que toza malamu yo oyo ozalaki na biso na masolo na biso awa tozokende prière Père Dieu de gloire tika tokoma biso mpo ozala na biso tokoma na kimia na nkombo na Yesu amen tokende kasi anini oni outi wapi aya naza liye nauti nanga ndako naotambola kaka ozotambola kaka bonini oyebana nganga kutu naza kosapete naokende prière aya makambo eleki ngai yango naotambola kaka problème eleki donc problème oyo ezozakisanga kimia eza nini kasi problème nange eza boye naza na mobali nanga tosali na ye 7 ans asunganga na makambo nyonso problème se komi na famille aosunga nasenga boya kosunga mais lisolo ya libala tikala kobetelanga te abetelanga lisolo ya libala te do ata mokolo moko te naobango na matoi na ye to likambo ana elekelaka nga po aza na mbongo eloko moko te ezangi oabetela lisolo ya libala ayaka ondorenga ezalaka te do epa na ye makambo honere ezalaka te akosunga yo makambo nyonso honere eza te na monoko nde ezalaka te ezotungisanga makasi komalelina nyonso wana yo etankele yo oprepara nini obongisa nini mpona yango osala nini na nyonso lobi wana na nyonso nalobi ezotungisanga motema makasi so namoni ye ata so tokuta ye na ye nde naokaka kanda mposa kuna zwa nzete na bamba yango kuna mutu epesanga kanda mpo aza na nyonso me akipaka do eloko ebengani libala epa na ye ezalaka te alotaka ngo te na banda oyebisa yo so olingi ovanda bien na libala lobi ofo banda koprepare baprepara na bapriere manene nga aza na place nakendaka nayebi te sikoyo kala mingi te kutu priere tozobanda eza ministère moko ya baye na biso mpona mibali na biso donc na situation oyo oza nango nga conseil na opesa yo soki oza d'accord tokie lelo kuna tosala lelo mosusu te eza ka priere na nzela priere yo moko omona makambo eleka kuna yo moko omona changement ya makambo nyonso nde lobi ke eza priere priere baboyaka ngo te tokokende mais ezala esika ya solo parce que tokomona makambo ebele bamambikudi babimi baoyo babimi ya kotalisa mais soki eza priere na ndenge ya solo epesanga solution na likambo tokende mpenza omona changement na makambo na yo donc mama aza wana eza mamikudi te opesa eloko te ozwa lititi simba zala boye te donc priere kaka kuna baolakisa biso ndenge nini okoki kosambela mpona mobali na yo bamibali bazala mitu pasi mama alakisaka biso ndenge nini okoki kosambela kaka na nzela priere okobona changement na makambo nyonso soki oza d'accord kokei kasi mala joie boza bien bouti wapi oyo baopengisi na femme sage ayaka te kala yango oyo vraiment osali bien mama agata osangana na mpe na nayambi bino na kombo na Yesu. Merci maman. Koko bondela. Oui. Éternel Dieu, topesi yo merci.
parce que oza nzambe na katatre pertika ete nyonso ekoleka na po esika epeso lokumu oza na biso na bandeli katikati pe na suka na nkombo yesu masiya tomoni mpe toyebi amen. Mbote mama. Namoni bilongi ya sika metela biso na lisolo malolo oui ça va nanga oyo na bando beta bino masolo na ekala likolo na ebele ndenge oza basali ngolu tokutana ye ser la joie balobi ndako eyambaka bapaya te ezalaka na lipamboli te yango wana toyambi bino mama tobandi nao na mama na biso bino biso nao lisolo qu'est-ce qui ne va pas tomoni ndeko na biso amemi yo awa na femme sage. Merci maman. Zalaki na biso bien amoni na libala omona kango mpa na change akomi koyelanga ba aire ya libeli ngo basalaire nazwaka te mama mpe problème na ngai sabo le problème na nga oyo naye na mpoka lelo epa na oma alolo ndeko na nga ayebisi nga mama gati ayebisi nga boye mpo mama lolo tosambelaka donc kuna tolukaka nde nzambe mpona bafoye na biso mpona bana na biso mpona fitire mpona tokenda nde koluka nzambe mpo tobongisa fitire na biso yango lokwa na yokaki yango nga mpe na ye mama problème na ngai eza boye naza na mobali na ngai aza fiancé na ngai tosali déjà 7 ans abetela nga lisolo ya libala te soki problème eza na famille mbongo ekobima soki nabeli mbongo ekobima mais lisolo ya libala abetelaka nga te ebele 7 ans oyo ezotungisa nga ntango nyonso etungisaka nga nayebisa biso nga te tokende biso tokenda koluka nzambe pa maalolo kuna nyonso resite eza oblige donc tokoya na problème na yo likambo wana mbala moko solution epesama na nzela bapriere tosala lelo mosusu te ka bapriere nde solution eza yango nga mpe na ye. Merci beaucoup maman. Femme sage, réussite obligée. En tout cas, ma maman nayoki bino, nayoki nyonso bolobi. D'ailleurs, on a dans la mingi ya kobatate par rapport ya oyo déjà bayebisi bino. Awa eba na biso na femme sage, tosanganaka chaque mercredi de 17h juste à 19h. Nalingi nayebisa biso boye. Biso awa eza na eloko mosusu tosalaka te rien que la prière. Quand ndenge boye lelo bozonga non, en tout cas je préfère pena sepe na lingi ndenge boye otikala ako na libela bino moko bokomona biso toza na eloko mosusu te mama prière ka ba prière to banda kosala ba jeune parfois mosusu ezalaka recommandé tosalaka mpe tokomona solution na nini na makambo na biso bamama toyokani nalobi tokuta na mokolo nini mercredi na heure nini ok vraiment place oyo etikala mpona bino. Femme sage hésite obligé, femme sage hésite obligé. Vraiment na profiter na occasion oyo mpona koyebisa na bandeko ete ndenge mama na biso Deborah aza na baproblème na libala na ye biso tosambelaka nzambe parce que na kati na biso awa femme sage réussite eza obligé na badomaine nyonso tout. Donc na kati ya libala que ça soit na musala que ça soit na mombongo ya biso réussite eza nini obligé esengeli na biso toya esika oyo tokobondelaka tosengaka na nzambe tolelaka na nzambe po bapesa biso mpe mayele ya kotala ya kocomprendre mutu oyo posa na ye ezali nini mpo na ngai. Il faut totalaka mpe tokosambela wi totalaka mpe tosengaka mpe volonté ya nzambe peut-être mutu wana azoloba makambo ya libala te peut-être mpo ye azali oyo ya yo oyo nzambe apesa yo te yango wana soki otali ke likambo mutu oyo nazoloba ou bien soit ezosimba te tala na direction mosusu okoki mpe kopesa na mokongo peut-être nzambe akosala nini akotindela yo oyo ezali ya yo me na makambo nyonso tu esengeli tosala nini tobondelaka nzambe biso baoyo toza deja na mabala
eloko oyo tokoki kosala mingi mpe eza ete tobondelaka mpona mabala na biso parce que ntango mobali kotika bongo te il faut kosala nini kosauvegarde kobondela mpona libala na yo parce que lipamboli basalaka nini bakonservaka yango na nini na libondeli. Merci vraiment, nzambe apambola biso nyonso.